président de la République a lobaki makambia enseignement ezala gratuit. Ngai moko peuple na vandi na zolo bake ko simbati. Ndeko la muka na lobi teke soko za na parti songolo so babila muka oboya ko la muka pose terme à parti ya groupement quelconque. Non. Politicien o biso tozo kumisa. Bango ne baza na base ya malheur na biso. Lokola yo monique na 2023 faut za député national provincial sénateur ou soit za président de la République. Donc ozola la na rêve que ba o baza liboso na faut ba échouer. Oh, lelo lipa ya 25000 à 300. Effort nini bango ba fandi bazo sela biso. Eza mabete pona yo militant. O yozo kanisaki bato baza en place lelo faut ba échouer pour yo seka bango. Bien. Après 5 ans, sort no erozala nini. Mbote batata ba mama esika vandi bino ba congolais nyonso de partout esika ezabino bozolanda biso eza moko émission na bino lelo tokolobela mingi lisolo ya congolais miyeba. Pourquoi tozolobela congolais miyeba? Toza lokola batu oyo tozo vivre tozo yeba oyo ezo salamate tozo yeba pe oyo biso tozo salate eloko biso pe tolingaki neti toyeba kite tolingaki nini ou soit tozo linga nini eloko ezo faire souffrir biso c'est comme si pe tozo yeba yango te. Pourquoi na lobi congolais miyeba lelo biso ba congolais tozo kota na ma solo oyo etali biso te tozo kota na ma solo oyo toka ko bénéficier na ngote. En même temps toza na ba problème oyo toza na ngo très sérieux très sérieux. Photo zala nango donc photo c'est basé nango soki to sala ba marche to marcher pour na ba problème wana ba problème ngo za ba problème nini lelo toza na mboka toyebi eta nini bato balekaki na mboka batikaki mboka lelo tozwi mokonzi sika na mayele nanga na makanisi nanga na yebaki ete tokovanda par rapport makambo oyo mokonzi alakaki par rapport baposa oyo tozalaki nango na bakonza kala bakoki kosala te tomeka kotia mayele mpona baoyo bayele oyo bamekola kosala mais oyo nazomona lelo oyo epa na biso bacongolais eza eloko mosusu. Pourquoi eloko mosusu? Congolais lelo fandi oyoki lisolo Aden otiki bande ko teka mapa musalo bande ko salo tiki okomi ko se baser na Aden ndeko so basali Aden bénéfice na yo eza nini soki lelo basali Aden ba comprendre que ngai na fandi ana za congolais te bénéfice na yo eza nini changement na yo eza nini ndeko to fandi lelo na kata mboka toza na problème ya courant toza na problème ya mai oyo lelo courant comme libiso lokola Jésus Christ mai même pas kolobate tozo koka kolala ba pongite toza na ba politicien na biso nzinga oyo babaki toza ba député toza ba nani o biso to ko poser ba problème oyo souffrir biso to moni yango eza malamu te malamu to fanda to sala ba campagne to bando combattre batu oyo bakoza na bien-être na biso malamu batu oyo ba na pouvoir lo kwa biso to lingi bango te lo kwa ngai na lingi bango te mieux faut que tumboka ngo et chômer donc mieux faut que tumboka et tikana na ngo bongo après 5 ans poto seka bango. Oui, eza mabete pona yo politicien eza mabete pona yo militant oyo zo kanisaki bato baza en place lelo faut ba échouer pour yo seka bango. Bien. Après 5 ans sort no erozala nini pour mutu azana 15 après 5 ans comme on a 20 ans donc mutu tout abeta calcula âge naie après 5 ans comme on a âge nini lelo ton to fandi faut to penser na ba nécessaire to longoli ba nécessaire to tcheba essentiel lelo ton to fandi balobi na biso état de droit pour to ling état de droit et vendre sala mana ndenge zaleli biso to zolongola vérité pour to tcha sentiment
mais souka nango biso nyos tout peuple toujours se retrouver na rond-point moko. Rond-point wana eza nini? Souffrance. Souka nango passe ya courant na mai ezo revenir na biso moko peuple. Or ba politicien ba ko bino na bulu yeke. Ba politicien ba ko influencer bino bo fingaka ndeko songolo pakala. Na souka akozwa salaire na ye kaka oyo wana ya ba pouvoir kala. Donc bato biso to bande ko lingate donc président place biso to bande ko lingate. Alongwe atikela bango salaire. Bango to bazaki libanda. Babande ko finga bango, babande ko finga président place. Mais les lots baye bazo utiliser quand même salaire. Même quand bazo déclarer coup de baxi la bango lisusu. Ce que déclaration nini oyo bazo sala pona yo peuple. Soki balongoli nego songolo na poste na yi. Et créer bitumbe créer ba désordre. Les lots lipa ya 250 à 300. Effort nini bango bafandi bazo sala biso. Dollars. Et ça là ils sont à 13 000 sopé comme les lots dollars comme à 20 000. Effort ni bazo sabitumba ni bazo bimisa kuna. Dans tout ça congolais tout ça le roi bateau to fandi le roi couple mo que fandi autres la match. Oui biso ko fandi autres la match na moi si. Et ba question moi ça zala kana ngo. Yemo azana misu azana matoi. Mais abandaka ko tuna na chebio. Balobi kuna ivingele kandeni. Et arrêtez. C'est comme si makambu tout ezoleka congolais azo reconnaître et l'autre côté. Bandeko. Comment est-ce que Togo ça la stationner place moko? Et dans lycée c'est moko koko mobutu alobaka. Et ça kaka ba imbécile to batu ba kufande ba ko changer en vite. Tozaki na mboka mutu te a pensé qu'un jour na mboko passation pouvoir pacifique et koki au salama. Mutu te a pensé nango. Biso tout oyebaki pouvoir en place. To linga to déraciner bango avec Fox. Donc ton bango ba bimisa résultat. Donc après avoir ko bimisa résultat, to nga to landa bango mbangu ndenge ezaki na 97. To piller to boma to sa sobeneni. Mais les dieux est grand à confondre ma kanisi na biso quoi. Et salami ke lelo yo pouvoir et salama pacifiquement. Makambu nyos tout eleki na kimia. Batu oyo bazaba batu oyo ba voter ba président na bango. Eza logique mutu nyos tout a voter candidat na ya ozana posa candidat ne wana bima. Et ça li ke na ba vote ba candidat na bino ba bimité. Ne pas dire que ba bi vote ko sala malisuté. Vote eza na 2023. Élection sore salami eleki kei. Veut dire, muto amonika kozala candidat akobanda ko bongama malembe. Ko bongama na yo eza la souffrance a peuple te. Lokola yo monike na 2023 faut un député national, provincial, sénateur ou soit un président de la République. Donc ozola la na rêve que ba oyo bazali boso no il faut ba échouer. Oh, soki lelo bazali boso no ba échouer. Lobby yo moko tango ko ya en place. Oko souffrir. Attention to finga pour pouvoir wane les gars qui basali le côté. Si réellement basala que le côté. Mais le président to zana en place anga za na souffrance. Pour anga banda zéro. Président to zana place anga banda zéro. Pour anga banda na azona nous réformer la police ake na armée ala na entreprise à l'état pour muta oyo atike le poste ça le côté. Mais oyo zala ki le roi ça que loko. Ata o biso peuple to satana na ngote. Ata obiso peuple to bandaki ko zela sala pour ça na biso ko salati. Mais quand même le roi sala ke loko au monde que président o ayena sima asa pe na facilité quand même ya ko niata troisième pas pour mninga sa sala ki un ad yé abandi 3 4 ti a évolué place pour évoluer. Moke marchara boité politique eza motema mabete. Ndeko politique eza motema mabete. Si on a motema mabe na masolo politique, on faire souffrir biso peuple. Or biso peuple yango, toujours reconnaître que ba politicien oyo biso tozo landa. Ba politicien oyo biso tozo kumisa. Bango ne baza na base ya malheur na biso. Soki boza na souci na biso, bosa la vision. O biso peuple toko se retrouver. So boza la vision en ati. Ndenge nini ngai simple serviteur na bino
na rolo ba ke boza na souci ya peuple ba sujet ebele makambo ebele ya koloba toza na makambo ebele toza na ba problème ebele mais jusque là na lingi peuple congolais s'est réveillé ndeko lamuka na lobi teke soko za na parti songolo so babi lamuka oboya ko lamuka pour ce terme ya parti ya groupement quelconque non ndeko lamuka to solola to bongisa to penser na ba nécessaire nini oyo togo sala biso ba déclaration na biso peuple on dirait so comme pas ba autorité ti bandeko tozangi na bango nzinga babanda ko ya bazoya ko luka biso tongo midi poko pona ba propagande ke bango so ba kei ba ko sa nécessaire mais lelo ba kei on dirait ko bango ne ba ke ko komisa yango plus pire ndeko congolais ozo yebate donc tozo sala ba marche to ko sala na base nini base nini biso to sala ba marche tozo sala ba marche pona ba politicien na lobby na pona 2023 bazonga lisusu tozo sala ba marche pour to fortifier bango bazo position de force ya ko combattre baninga to photo sala ba marche pona difficulté au biso peuple to sanango président de la république alobaki makambo ya enseignement ezala gratuit ngai moko peuple na vandi na zolo bake ko simba te peuple ndenge nini peuple ya ndenge nini nga moko peuple na vandi na ko molo bake loko président sala ni ko simba te président lobi makambo ya ba soins médicaux et kozala gratuit ngai moko peuple na vandi na ko mosela ngo débat mais comment tu fais si peuple a le intérêt na été peuple au fandi ozoluka intérêt na yo te oza peuple neni soki ezake mokonza mboka lobili kambu comme le logo la slogan biso de peuple to rosala effort atchangwa en pratique effort to rosala neni to fandi to sala ba débat nyonso to sala et quoi boutique na rien et quoi boutique na rien ba opposant ba makambu yango obino boko fanda boko sala marche bino ba ndeko boleka pona le peuple d'abord bozana grand nyongwa peuple bino ba ndeko boleka pona le peuple d'abord bino ba ndeko boleka na komba Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix bozana grand problème ya peuple nyongo bozana ngoti lelo bozoko ko futa te et slogan bien au papa na tikeli biso le peuple d'abord nazoye bati et vous allez exécuter après 2023 logo les déjà raison tikali moko ke bango baza majorité parlementaire biso moyen to ça les ati mais ba piste de solution ça so bino boy ba binenga bo ça ba piste de solution ça boya to pèse mo ba piste de solution comment c'est na bino pe ba to chele mutema boye bozo tika peuple neza boy ba ndeko bazo kufa pona manque ya soin to ke na ba mama yemo mutu aye azana mbongo traitement te akufi eza makambo ebandi lelo te eza makambo eza ya kala mais pona ngaso na bina lobela ngo lelo pourquoi na mona ki mboka ezui ela mususu po na mboka eza kaka président Kimi président Bobomiye mais lelo doye ko sala ke des présidents ozaki opposant aya pesa na moninga mbote pour basala passation ya pouvoir pacifique mais tant que ça que le roi ne salami bandeko tokoki ko vanda te to raisonner autrement to kende boyeti wapi attendez ko yozo kanisa wana so lelo ba pesi pouvoir je ne pense pas qu'il y a rebongisa on a bato bongisa mboka na bateau magique yepe ko senga kaka tant na yo ndeko politicien to za na ambition un jour faut diriger to lobi te ko so mayele na opesa pas muninga diriger nango mais faut linga muto azali acha déjà papa pour mukolo yo roya ozana ba souffrance te soko zolote la baninga bandoto mabe et bongo ya yo moko lobi ozala boni soka na zo mona kutu coopérant azo boya ko trahir muninga ne coopérant mais comment est-ce qu'un politicien otikaka ba militant na ba finga muninga na politicien ba grand leader bino ba grand leader lobby bino pe bo diriger mboko le président place pas Zagui Netibino
lelo yepe akomi na point oyo akomi ko kanzate que soko penser malamu mpona muninga c'est que muninga na lekio ce n'est pas ça bino boke no sala politique pona biso peuple bozo sala ngo pona mawana biso tozo souffrir mususu afandaka zalaki na kidoko ma politicien ti contenir souffrance ya peuple contenir kolela amoni ke ngamo na kota ngamo na zala wana na c'est pour moner pona peuple siko peuple obino bozo bundela peuple obino bozo lukeliza peuple nini peuple ya bana bino moko boboti peuple ya bandeko na bino famille to peuple ya baninga na bino botanga na bango kala to bozo bundela pe ngayo ndeko congolais ta ngoyo ya ko bongisa makambo o eze mission to bongisa to yepona ko finga te to ko finga mututie critique et rozala normal to ko finga te mais to ko loba o eze ya mabe po ete ba konzi bo bongisa so to ko sala ngo ba marche to ko salela to ko lancer o to eze ya mabe o to zo mona eza flou to ko loba yango po ba konzi bo meka ko bongisa bozo za ba konzi po na binote bozo za ba konzi po na peuple si réellement bozo ba konzi po na peuple faut boyo ke la peuple bozo na biso nzinga ba dérangement ba difficulté tout aux anango ba konzi bobongi c'est saleli et saleli na bino na evandeli na bino za malamu mingi te ndeko bako so po na 10000 te 10000 eza mbongo ko lia ngo lelo sili otikala na souffrance à 5 ans tala lelo yo batu nyoso balobaki na biso toza na niveau nini to bongisa et saleli tozo défendre mutute tozo finga pe mutute mais tozo loba o eza ya mabe po ete lobi to bongisa en tout cas congolais ko fanda te na bato ba ya ko pesa ba motivation mabe courage ko lobe ala raté congolais au fandi tant bazo ko benga yo to kendo sala marche bita marche za nini to bima libanda bato o bazo benga basala marche o sala marche wana soki ba pesa ki poste o ya lingaki ndeko na ebite so ngayo benga yo soki ba pesa ki poste o ya lingaki bato musule lo bakomo benga na ko utiliser peuple congolais lo kwa senga ka ba pesa ministère te ay bo pesa ngai assemblée nationale te na suka na ngote na bimi kuna po eza mabe donc soki ba sala ki posa na ye place wana ngai za mabe te mais comment c'est biso ba congolais to soko ko comprendre te to me ko la compréhension na biso to bongisa lo lenga ko kanisa to bongisa lo lenga ko salela makambo kotalisa mutuke oyo azosaleza yango te eza ndeko kozala ennemi te ba interdit muto sa na parti politique te parti politique eza identité neti tozala ka famille intel eza ba identification o tozala nango mais esaleli yango ya ba parti ya ba politiciens ne bazosala bino bozomona te ke Congo comme ozonga na état de guerre donc o ezake mutu nyonso azosalika mbo yazolinga pour na souka raison na bino eza nini pour raison na bino eza la ke tokoka ko sala te pour bango bazaki majorité est-ce que au majorité na bazo sala peuple ezo sepela nango bino nde batu boko sala effort peuple vandi ezo tayela bino peuple ezo tayela bino boluka bo sala ya malamu pour na peuple ko continuer ko lela te donc soki o sali malamu te peuple robetelo maboko te au moins ça la peuple azoba au moins ça la peuple azoba c'est le moment où to continuer ko marcher na erreur wana ya kalati lokola to bandaki to jui à lire mususu ya pacifique ya kimia donc yango nde to ko évoluer nango na pesi bino nyonso mbote sike fandi bino kimia to ko solola numéro za ko s'afficher wana donc mututu ouais c'est pas la idéologie ba inviter ba roya so oza ba question oza ba sujet oza ba problème tindi abso na ba numéro za ko s'afficher wana to ko zo to ko développer ensemble to bi ke to cha ba téléphone ouvert pour to meka ko sola fara tout excès nuit to ko continuer ko souffrance to ko continuer ko souffrir na lo lengo to za ko souffrir te quoi mboke ko télématé pour to zela mutentel
eza moko abino nazo benga na peuple congolais tout fois timba ponga si na timbia tout veut dire ya tous les ya faut ba timba quel que soit place oyoza soko timbi to bima na kati ba polémique bango ne bandolia yo bandaka o souffrir veut dire timba quoi